Parce que tu vas accuser Franco, tu vas dire que tu danger. Il y a moi comme Talobaka qui a ça à Bagua. Tant qu'on se convertir. Et là, on a un bika yangoana. Mais bien, si on a dans un catagroupe pendant mon côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle l'Indakomoto? Il y a moi qui a IBC. Tout le monde a dit que bateau na basimba biloko mais preuve yango pour accuser moto pour le baké bonabo non mais est-il que yo pose na kisi makasi kisi makasi na famille na biso zo kisi on a vérifié ce qu'on a banganga na yo kende ko consulter kende na kombo nango kende ko oui mais oui faut natinda yo kende ko consulter parce que au ko zo pe solution famille na biso la tin komba lokombe ko simba kisite c'est tout ce qu'on m'a dit son qui sont na sala oyo ba katanga ba nzoloko ya bomwana o to ebite parce que no kaka pesa biso ba kata biso ba biloko mosusu atang mutatini lonkake e ko zoyote. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Ba TikTok banane oyo un homme musicien aza ko finga yo parce que finga hinga est-ce que le problème en Ghana yo italien mais c'est bizarre aza mosala ko sala te ala ka makambo ya nini mais alors malanda ngulu c'est pas normal hein natango kala ba mission ba sonaka hein mais jamais au quelque ba fariki ba zo murmurer ka babi oh bango pe batoyo ba ko seka na bango oka par exemple lokola nani Kwame aembelaka Franco hein oya lobaka tidi ndefisanga mbongonga na koya kozongisa o nazali na tembe na bambanda nalingi bayebisanga bango mpenga inakoka wana bakobanga lokola carnet ya chèque ezali nanga ata kona bankelome ya esila mbango bakoyeba te soki boyoki sango bakanginga koka moteba yongo elekanga na bankelome ya esila o kalobina malobabi million sango yeko millionnaire ça sert menga so ato finginga yesi na okayo ata sia yoke loko est-ce que yoka ata sia L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Biloko loko ba wendo ba yaleli veka nakati ya ndako mama yaleli veka yaleli na veka na nsima ya lopango yo mobali kofinga mwasi te yo mwasi kofinga mobali na kati ya barete soki ofingi mobali akomona yo lokola zoba mama ayebisa nte na biso mama yo yaleli veka solo nalembi nakobondelango mado nalembi nakobondela wada introduction ya nzembo nangai mado nalembi nzembo ya 1972 we binisaki Afrique mobimba et mokili mobimba ata oke na Hollande okukuta barchive voilà mbe ozui azalaka muninga na yo te pe na kotikala kaka kozala muninga na yo te Papi Gen tolobela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen tolobela vie Papi Gen émission kitoko oyo ifo kolandaka mpona kopesa makambo yango toyebisi bino ke nazalaka muninga na yo te ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yo te Papi Gen tolobela vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yo te Papi Gen tolobela vie yo brondo nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala mpe kozala moninga na yo te Papi Gen tolobela vie gumu chuchu supu azalaka moninga baninga tango kokie
Gene tolo bela vie. Papi Gene. Papi Gene tolo bela vie. Yo je saute pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se Beniko Popo Lipo Kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pe na kotikala kozala moninga na yote. Papi Gene tolo bela vie. Mister Siatoul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tolo bela vie. Est-ce que y a moninga na yo? Toto za baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Ambro Jenny, Papi Gene, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolo bela vie. Est-ce que nazalaka moninga na yo te? Est-ce que nazalaka moninga na yo te? Papi Gene tolo bela vie. Papi Gene tolo bela vie. Ça c'est Lidjo Coin par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gene tolo bela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolo bela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolo bela vie. Solas Kantous Papi Gene Moniango, José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote Papi Gene. Moi je suis pas ton ami hein. Mara moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Chers amis, to PCB Nombote partout, beaucoup disposés, encore battant, Nabino, Yakolanda Biso Boyena, Tolo Bela Vie officielle. Merci, Nabino Nyoso Oeza, Masola Poto. Masola Poto Toyaka, ko la Kisabino Bato Basalanzela, Bato Bandeka Pena Banzela, Netilo Tozo Yamba, Papa Nabiso, Papa Lokombe. Naye le Tozo développé Masola Poto, Boyeba parcours Naye. Je crois que c'est à bêta ma solo et à mopime. Nato le bela vie penza. Pour bien boutindinga. Bolobina nous pena loba et mobiente. Bobi via dans la matière. Washington merci nayo. Merci na Jérémy Bala Canada. Didier merci. Merci encore na Émile Wamba de Zurich. En tout cas Bino Toto Andabiso, il a dit, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Nabanzo, merci. Merci de partager l'émission. Sinon on a abonné Nabiso, t'abonne-toi. Tu le à chaque fois, ils ont gratuit. Na banda invité na ngai comme ça, tu retiens commentaire na sima. Papa Lokombe Mbote. Mbote Leki. Boni. Oui, ça va. Qui m'ezali hein? Qui m'ezali? Diega ozomona. C'est toujours propre. Ça va. On est allé idéologie ba pesa biso na ba belge. Oui, oui. Ah oui. Parce que toi on a toujours d'agement que la propriété, c'est la grande règle de la santé. Parce que pour éviter la maladie, il faut être toujours propre. Voilà les éléments de base. Alors, Papa Lokombe, Bisso na tolo bela vie de l'autoyer, je crois que ça va les bossoter au sol des cas tolo bela vie, mais ngana na yambayote, ça va bosser na yambayo pour nous recommander pas yabato ba landaka biso bato batinda biso to lukabino. Alors babinanga na lukayo to me konsoba na besoin ba un peu parcours na yo. Baïba un peu Papa Lokombe parce que ça en public baïba Papa Lokombe allez kaka wapi ya banda kandengeni moi vite fait na moi lomba ngaka au micro bête biso moi parce que biso to sola na biso donc là nous à l'aise to tcha à l'aise to ko déranger te calmement to me ko sola moi mki kombo no peneza kanani kombo ranga mboka ezali Lokombe wana nom de famille alors nous ya mokristo tango to wana donc Camille, le 21 septembre 1942, bientôt dans 4 mois, 42 ans et 82 ans. Donc, dans ça, on a étudié dans technique et professionnelle, dans celui-ci, dans ce diplôme, dans ça, il l'État.
le pays ezaki na besoin que bazwa tango wana maréchal Mobutu asali système oyo ya ba infrastructure routière pour na ko évacuer ba matière et donc ba denrées alimentaires na ba mboka et comme na ba centres urbains donc ba ko créer donc centre moko boy il fallait que na INBTP parce que le biso ça qui ba école technique il fallait que na INBTP Institut national des bâtiments alors ba ko créer centre moko boy na équivalent kayanino au lieu de 4 ans ba créer centre wana pour na kokoma ba ingénieur vaccino alors tout ça qui yango mais malheureusement na si ça qui yango té au lieu de 4 ans il fallait tout ça 2 ans de matière donc cumulé il y a 4 ans tout ça on a 2 ans alors professeur allemand ou Azala qui peut directeur du centre à moi on a toujours la télévision ah oui mais oyo étudiant na ngait bon le quoi yazaki na notre alongolinga na ça qui était na balinga na sali 1 an sur la ville le quoi 2 ans il y a pour nazwa papier na ngai il y a ingénieur nazwa kangol soute nazo yika na musa l'état bon en ce qui concerne makamunanga ya musique to bandaki yango na mbandaka donc yo na mbandaka ngai na zai Équateur territoire à Bongandanga la village Boliko bato bayebi Boliko ezali donc juste na village penza ya nini za babenga ngo Bokenda alors tout ça qui biso na baninga orchestre sans savoir qu'un jour tu crois que ça va orchestre mine ndenge le quoi tout sali tout ça qui biso na baninga le quoi Manjeku les frères Manjeku Pierre et Maurice ouais papa Moro na pisi mbote belé hein papa Moro na pisi mbote belé Maurice na France na France ouais il na asali kapena tout le belé petit frère de Tozana yawa otobenga dizi alors tout ça là comme par exemple biloko ndenge wana alors ngana na kini na kini tango na bali bosala na kini na zongi na kuti bango baba ya koti na orchestre moko et quoi jazz je crois que toujours donc bouillant à la pas ya vi moko comme le Eric ko le et quoi jazz tango ya alandi kuna ngata na uti na sasa na ye ya bisi bango sango nanga asa répétant nzimo nanga moko boye na imbala moko Tobeti na bar moko la pelouse pour la première fois na ça toi qui consanga on andako moi je croyais vraiment que ça allait se limiter là justement quand andako mais abimisinga jour ngo je m'appelle Zaki dimanche na bar moko la pelouse na bandaka alors on est tous obeta nazo emba ngara kombo nazo hésitation pour na kendela liboso micro oh na kanisi toujours ça kama kamuna katanda wote ba orchestre bien et comme sur na bar ndenge ni allez bara moko diji na bien lokoni ça qui était ngana hésitation a tindiki ngana manche à guitare parce que na zaki hésitant attendez qu'il y a la manche à guitare, pas me retrouver devant le micro. Oh, Nathalie Bato. Si vous m'avez reculé sous terre, la bande. Dans une bise moko boale. Bato ba beti maboko. Tele loyo. Maboko ba beti langai tele loyo. Et continue toujours. Tele loyo bato ba beti langai toujours maboko. Bon, alors, tous ceux qui ont été
entre temps tobi to formé siko pesa orchestre na biso moko City Rock to kutani na ba ninga lokola ba Liao Bruno ole qui a Marcel Liao azali fondateur ya IDPS lelo IDPS échangea virement et comment ya bato mosusu mais kolo pesa eloko wana Liao azaki universitaire, un homme très intelligent, bongo ibele. Alors là qui naie Bruno Liao na existo bango baki ba chanteur to sangani to sala orchestre moko boy City Rock tonga na mitation na kisasa dizii sikoyo akei na preu na Bukavu orchestre là to bi bon to kokuta na kana kisasa to meka to sala eloko na biso pour to remonter ye petanga uti na preu na Bukavu akutika na kini tango akutika na kini allez tozuka idée wana tozaki nango tosangisi baninga loka ba nkodi ya Frank toaki na Grand Makizar hautaki kokufa tozu baninga mosusu batino muikwa tosangani tosali orchestre. Alors grand frère nabiso moko Adrien azalaki camarade ya Madrandel azali pur moto ya Kitima bin Kitima bin Ramazani abia bano bazana venir eloko tosala dans sala oni na trouver bato wana ake amoni Madrandel a se déplacé à Inabo numéro 68 et pas toi ça la répétition. Madrandel a là ok bozo beta mais so bozo ba instrument solo donc ekoza terrible bozo na venir na ko debino atikiti ake para Kitima tango wana Kitima zali ministre de la prévoyance sociale. Ministre de la prévoyance sociale ake ko ibisa yabi yelanga bana wana toki para Kitima atali biso tabibu yo vous êtes capable de faire quelque chose oui bon boya na réveillon ya Noël boya kobeta epananga tango na je vendre bon marché avant akoma na mbinza tango na je vendre bon marché toyi pa na toyi ko sala bi mais vous en venir non na kotika bino bote il faut na sunga bino abengi biso na bureau tokoti après wada puis apesi biso mbongo bali boso na mono pesi biso mbongo ebele na biso nombre yango te na biso na noter parce que tango tolaki bozo mbongo wapi boibio ndenge domino Kitima pesi biso mbongo boya na bureau to na bureau biso na Adrien camarade na pesa e mo purier to ko na bureau na ye allez abengi madame Paris abi nazana besoin d'un instrument tinanga catalogue aibo ekoya kaka lelo na pourquoi aibo lobi na tongo boya to pour ba instrument to lobi na tongo petoye to direct pour Adrien Azak et pas na ye Azaki était secrétaire a annoncé était Azali pour à côté donc avec purier motonaye to côté aibo pour na siko ba instrument
toponi esili ale asali fax bon matériel na bino koya au moins dans 3 mois bon sangisango ekoya dans 3 mois tozongi na biso montant tozongi tobandi kosala répétition na place wana bosenge siko totiki makambo madrandel parce que toujours déjà ba isumba basa commande toye na place de sa répétition bosenge on a baki bosenge 68 balaba pe bakanta ni bom avec entre Gambela na Rio na balaba na mosusu avant que na wenze bayaka alors sikoyo Shaba. Hein? Na Shaba. Shaba. Oyo ezali soko ndiko ke na balabala Shaba. Oui, Shaba. Oui, bon, azali na katikati wana. Alors na coin wana 68 et pas ya cousin ya ba dizi to sa répétition wana. Alors ben sumeza koya Balamoko, tout sali, ma répétition, il est arrivé un moment, mon colongo est lundi 22 juillet 68. Pendant ce temps-là, orchestre festival de Maquisard et Bimi. Et Bimaki, le même jour, na Afrique Fiesta Nationale, le peuple, na bango festival de Maquisard wana ba Sam ba Givano na ba d'Alliance bazali alors sikoyo tango biso to na beach pona tika mutu moko azoke na bongandanga na pesi bakoli amemela bankoko nango bazakuna na komona boka nazako na uti na onatra kana komi liboso lupango obiso vanda kana kwa wana na numéro 43 na lokolenge 43 buno kaka papa na tala boy oh Givano ngane bi Givano ya betenga nani au lukanini bala moko na kuboka boy na boka miso boy Johnny Bokosa na moko Givano na dizi na kati ya voiture oh na ta me dizi akoti na voiture ndekeli Nathalie na miso na mona zolo bananga rien parce que otala mosu na miso otali moto et lobaka ah mais puis c'est tout ça na projet na biso ba instrument ba commander bon il y a comme na moto yo ndekeli bango ba otali ko sala sortie na bango il y a pas longtemps il y a 2 mois passés mais c'est quoi yo na bon peut-être oh lobe za okela mosala ngana binono lobe na kele mosala te na ba démarche moso ko sala mais na okele na mosala te o za biso na 8 heures ko ya ko soyo na tali su dizi na miso oh azolo banga rien bon ça va to na zili bango 8 heures ba ko ngai bala moko samaleki parce que ça m'a vendu na mangwana awana na nouvelle Anvers Makanza hein 5e avenue après Kasavubu et Kaboli balaba Kasavubu et Kaboli commune Kasavubu nangiringiri hein donc li na biso ya kokabwana kaka donc Kasavubu to Kaboli yango alors biso qui na 2e avenue bango 5e na coin biso na coin pas boy bango na coin mosusu wana aleki bamo bete papa atozuye ah bon oh non bazinga do ba kina mission pesa solo bon ça va na tongo bazinga wana le toke na répétition na kyo kutape bato bazo sala ba test kuna kili alors
bango baye babi bon to ko seka beauté donc ba le juste donc bo sala kaka na test na boki ka lolaka te na boki lolaka na kutaki na ba bikasi mandeko bikasi la vita sio baka harsomo ko bikasi mutumbo ya bakisangani kuna na kutaki bango kuna na ba mongos ba chanteur belé ba ye ko sala allez tanga na boki lolaka boka ndeni na boka sio ndenge nini na boki tango na boki kaka balinga surtout babité toutes les chances bon ba iko participer babikasi badinyo so wolu ka bulo babité ye babe non niveau ya yembi biso toza tête toyembi mabe tête toyembi pe kitoko festival de makizari yo kate sam na givano wana ta balongwa ki para bana baroshiro na badalens et pas bombenga groupe wana ni basali festival de makizari hein wana biso wana projet na biso tout ça la orchestre na biso city rock bon alors c'est quoi babi non ça ka test parce que kozalao ba continuer pour le favoritisme hein parce que mais sikoyo tonga na ye na mettre bâton sur tout l'accord babi non niveau ya mbeli tozate totikela moninga chance ba mibendi balongo candidat bango moko ba bia bino moko bolobi kokota ngana kochi wana donc na oui ba yo kutanga na ndako na uti onatra lundi 22 juillet mardi 23 répétition oyo baninga batikela ngai ba bino tomoni wana za moto mususu batikeli ngai samedi 27 sorti bazila ki soute kana même semaine wana répétition tianzembo na tinzembo samedi sobimi to sono masi mamuke pardon tangu yo yaki Kinshasa vanda pa nani la vanda pa mais grand sœur ngai maman moko tata moko azalaki na lubaki 27 bon na le collègue wana maman ngai kulutu na vale pas na isusu ok ce que ton yo dokende ma musique grand sandro banani yekuta ba za ko yebate ba we baka donc ba moni ba journaux mokolo oyo otobimi ba journaux ba to baza ko na ba journaux aux arrêts musiciens ba journaux surtout comme ngai mais le kaka waka ça la musique à la une en plus à la une tous les journaux grand sœur nanga ba ko baka donc tango sango panzanite musalo badaka koyemba na bomwana koyemba yango de kwemboyi bonne chance na mama kulutu ba koyeba ba to basa kwa na lupango ba ko féliciter ngai obimi wana samedi wana dimanche na tongo so zaki le ba mediande komi lokwa ba TikTok wana za ngai na ngai te na lero wana soki agence de presse et tilikambonayo ça dit monde entier et bio ils ont quoi TikTok lelo ba WhatsApp ba nani yo ba Messenger soki et ça dit à la seconde tout le monde ba yebi alors na leur wana ba agence de presse quoi ba ACP agence française de presse agence congolaise de presse et comme après AZAP hein agence zaïroise de presse et comment soko yango etio hein et surtout que ba journaux à la une c'est-à-dire tango na bimi bato babima na éclat ndengo na bima baza disité to disité kuta na bate ba mususu wa iko bimsa nzembo tout ça balandi maintenant na bimi lelo lobi Congo Mobimbebi
Afrique mbomba eyebi que élément moko dangereux na loyembo abimi na ba journaux mona ka na ba titre bo mona ka donc un certain Lokombe venu bon ba voix ni lingi na ba voix soko yebi yo moko ba mbi o sai lo laka voix ni lingi twemba hein alors quasiment pour hein bongo yebi ngara za ténor oyebi te ngara za ténor yo ka sana za di accompagnateur grâce dans tout ça des voix oh là là mais c'est quoi yo pas Lokombe alors yo kana yo alors donc au même ça n'a comme la coqueluche du moment bah journaux dans tous les journaux à la une un certain Lokombe venu de nulle part c'est le concurrent série de Rocho comme ça tu vois beta Rocho mais tout le cas chanteur ngo tembandaka mais moi ngo ya mongo ngo ba comme ko lukanga bi pa surtout na ba franco na ba ne ba luka moto aye ko ningisa mukilibo ya uti wapi toza 2 T tu vas payer 4 T pour au sale expo ndenge wana au métro moko na yembaki tona si ko yeba ka ba présenter il y avait personne qui dansait tango to bet nzembo liboso na boso na kate nzembo ya Michel to yembaki égalé mété to mingana sam na leke ya sam Alain Savali kuna ay batu kuna bande mais chanter ngo balobaki akwe mais na kati bela bato to ko ba mongoko na ndenge nini babandi ko s'inquiéter basam na givano ba prépare ba non na moment moko boy na ki ovanda ngai na vandi to comme la milieu à concert de ba obi bon ça m'a givano a dit to présenter master allez sam akena micro bi bon bozelaki mingi puis bolobi mingi bosiko c'est le moment bangembo bana bo juger intro bandi Ivano na telmi albasamba kena sima bampli na micro na tikalinga moko na koko tani no te tika bango na émotion koko tani no te nzembo zo beta batu bazota mais so banda tende ngindi bandeko donc komi ba moko wabi kota na bandi pa guitare beti pa ba saxo ba na beti ba Irene asali semeki mama na ngai na libanda ndege okakate imana na bi vita so ba bien koti wa or que l'heure on a pénétré dans ngai maintenant le baka yum parce que ne ba dit ba journaliste bazaka ba yaka na ba concert ne ba ki na ngai te na tongo mama na ngai tous les journaux je vous dis tous les journaux batimwe bazali témoin munene ça Givano azali na bomo témoin munene parce que Givano qui chef d'orchestre témoin munene ça mangwana azana bomo hein alabotunaye na kuma chanteur chouchou ce qui peut-être botuno ka dizima ntie kwa zali awa botunaye o kaloka te bina fila imana entre vite na imana to bilima na sanga balende donc tongo ba journaux yon surtout à la une komoranga et komami kokenanga yango wana siko question nanga ezala kiboye mingi so tali bien ba chanteur ya ba haute Équateur ba yaka na folklorique c'est-à-dire la musique folklore yo bulaka na oto bimano na nzela wana mais ba chanteur ni ba yana folklore comme qui par exemple c'est parce que so tali bambonda mingi utaka konate mais oui bombonda ezaki ba des soins ça c'est vrai bambonda ezaki lokwa ba bosuma auto ba benga des soins hein bongo à part ça Suède, ça c'est pas musique modernité. Ils avaient pure folklore. Hein? Ils avaient musique folklorique. Ils avaient cadre, il y a folklore.
Mais nous faisons la musique moderne. Surtout là, il y a Bakale, il y a Vicky Longomba, il y a Kwami, il y a Rochereau. Voilà. Ça dit, non, appelle ça goût. Kabasele. Kabasele, ce n'est pas n'importe quel chanteur. Hein? Pour. On dirait n'habite ce qui. Mais motoloka Kabasele, l'habite ce qu'on l'a d'avance, mon limite à motoba, au bas moto, on a n'habite à na vision nini. Parce que mon côté, n'habite le kanga la téléméo, mon côté. N'abano ba ici ko toboti. Mon côté à un niveau ya Kabasele. Mon côté, tolukaka tolandi et yembeli wana. Pour Kabasele azaki akoko yemba ya mawa aembi. So ani ya yemba de sengo aembi. So alingi charmer moi si o ka voir monsieur ebimi. Ba monsieur mbakande moko kaka boy. Elonge na popoli po comme ça à lobby. Batuni songolo abi wana zaki chanteur. Oh yo chanteur. Batuni ku Michael Jackson abi non, à part succès. Azaki pesa bon chanteur pesate. Mais azaki ndi na succès. Succès za ko yeba te. Faut boye bakango. Succès za ko yeba to ko zana pe fufu mais eye ngala na yo komi. Hein? Mais bato mosusu na ko yeba na succès. Ils ont se marier, ils ont qu'on ensemble. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Ah. Si vous on a deux biens au Loba parce que na tigre au Loba, au bique professeur Nabino à Monaki à nos modes na télé. Ils ont qui à nos modes na télé wapi. Na ça ça. OK. Et on a tant to coach wana. Tant ngana zali na zako ko sawa musique wana. Ngana kina sasa d'abord en tant que fonctionnaire. Hein? De Mbandaka à Kinshasa en tant que fonctionnaire de l'État. Hein? Non, ça, la ministère de TPAT, Travaux publics et aménagement du territoire. Hein? Dans le laboratoire national. Vous comprenez? Vous avez un cours de labo TP. Alors, il y a encore parce que tout ça, l'école technique. Hein? Vous savez, l'école technique et professionnelle, donc, si vous engagez en tant que. Mais alors, si quoi est au que pour l'infrastructure, il y a des routes, pour évacuer denrées alimentaires dans les centres ruraux. Hein? Des centres ruraux, dans la ville, il fallait des cadres spécialisés. Hein? Donc, aux ingénieurs, aux tracteurs, pour que biloko eyaka na Kinshasa, c'est ça. Alors, quand on a l'examen d'admission, hein, regrouper mission surtout, tout ça examen d'admission, pour qu'on il faut examen. Tu longaki, tu saliwan. Mais tant qu'on a déjà vedette. Comme on a déjà zali. Alors, si quoi il y a bakate. Donc, na vacances, le congé à Noël, tant que zongi, Lokombe, monsieur Lokombe, allez sortir, allez faire de la musique. Oh, tu as tali nangaina baninga. Bon, le quoi qui moi têtu, n'a bien la maté. Si vous ne sortez pas, c'est moi qui sors. Balinga babino bimakaka hein dikamoni nion oh bon yayi makamoni donc ataka bi babisi mais moto yo mona kana ba télévision ona étudiant na yo ya zaki allemand Henri Paul azaki allemand azaki directeur azaki professeur en même temps directeur pédagogique alors na qu'est-ce qu'on pas la directeur du centre. Abia ngara kota kuna te il a décidé bokendo kanaka yo na ye pesi nga kanda na bia boimpe nazo ngaka na bureau na réintégrer sous mosa nga kuni pa na zaki na laboratoire allez mingi kala mingi pété et comme office de route to longwe wana une partie toke na ponts et chaussées
comme na pont chaussée te nande to comme qui na agriculture et développement rural tant on a kenabantu wazaki secrétaire d'état c'est quoi après succès na yo na limakisa ce ça qui mais après tout ça succès festival de Maquisard festival de Maquisard et Salemi l'espace kaka il y a une année Tokei na Kisangani Tokei na Kisangani wana disque bimi na hotel mais comme ils avaient na miloko abato tata wana concert pas mais kei Congo tout comme Afrique même en dehors il y a Afrique parce que agence de presse c'est ça qui est publié et tiré bazo de la bayoka Tokei le mois d'octobre Tokei na bandaka tout sali un mois Tokei na ITB Tokei na Kisangani tout ça sur un mois tant tulongo kuna na Kisangani tozongi Kisasa oyo bisheno imbaka zembe yambi chéri bon imbaka zembe yambi chéri tolongo tant toza kozonga toza le répertoire tokomi na Kinshasa na mois de février disque na liboso mwana Irene ekwa kobima ai on les a pensé au côté pétrole ba viva que époque on a bako loba na loba c'est pour bino batu bozo senga ngo na sina loba ngo plusieurs fois parce que ngai normalement na ko loba makamona ngai te mara batu moso ba loba na place ngai ki ngana lobaka ngai na saka boy ngai na ne c'est pas mon genre mais pourquoi bo sengi na ko ibsaka bino que nzembo wana donc moi na Irene ah là 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 on les a qui bombe on les pesa quand même na barochero kizunguzungu ba yo moso pi ba uti wapi ba uti soki na bambandaka ba ko tsabiso mulungi awa na finga mana na roja mwana ngambanda na iti tuna bo bazali awa ta ba fogishe ba na France tuna bango obi atianga kombo nini rochero ba mongo tabule ye moko aza komona nga donc kaka penza bi moto poni ako olimo te bon bref touti kuna Kisangani na mois de février 69 zemborange bimi wana penza pétrole pas to ko sala banze mosu na usala baba mais avant to que na sa pe banze mosu lokola donc Emily na ke mobembo nembela ka mwana mwasi moko ya Mokongo boye bon j'ai bango ikwa ko bima tango tout na Kisangani to enregistrer banzemo to salaki et comment qui vraiment que son sam na o tenzemo te de tenzemo donc on a coûté million moko favorable pour ngai to balinga ba moni vraiment que na ye na matisi compte ya orchestre alors ba tingai na sanya mbele quoi na koyate donc na une année d'existence na sali na loro wana so mise moko benga ka album hein il a sorti son album ba beti na nguma kelele so que quoi pour se relever le soir il faut qu'à cartonner so on dit mon cartonner dès le premier titre c'est fini au tombé mais toi qui peux la chance voilà zembo te kami lokola mapa lokola nguba alors tiens petit banzembo mais tu remets quand mois de juillet je me rappelle le 2 juillet orchestre Panzani orchestre Panzani ba réunion Salemi o boya na réunion toke na réunion biso pe siko biso kutaki bango 2 mois avant bango va apparaître sur scène hein ngai disait
na makutukala oyo saxophoniste abeta na the best hein ya utaki pa na bokelo ya utaki pa bokelo ayaka to maka biso mokolo moko le 27 juillet 1968 mais tant on peut to saliboye bango ba bengi biso so pe toi na lingomba sika biso kuti bango so ba sengeli kamwe il faut tout obéir to yepe na réunion oh non makambo zo le ka bien te il faut to longola ba samna givano ba chef d'orchestre mais makambo ngoni ni bandeko biso pe toi ba toi sika to kuti bango mais tu so comprendre makambo te bagi na ba makambo na bango bon qu'est-ce que vous voulez non il faut bango balongo chef d'orchestre il pas orchestre et baby ndengo wana balongo bango ba chef d'orchestre Johnny Bokosa le qui a chacun Lola otomba ne no jazz petit frère il y a Frank Lassan Faria la wayambo mbaka laisser tomber bango famille bango bazai bango misato bakina ndiko na bango mwase de na bango mwasa kufa batikaka bango misato pe bango misato pe sikoyo bakende donc Faria wayembo oui bien Frank Lassan bon alors bango so bakika ba musicien alors sikoyo Sam na givan babi non beaucoup ko la biso ba chef d'orchestre te matate komi wana ta matate komi wana balinga pe nyon surtout basali oyo biso pe to ye na biso to la sikoyo mouvement o yango eke to va na biso nande to kanda ki na Mbushimai to ke na Mbushimai na mois d'octobre 69 nande ba kenda okanga ba instrument tout ça na kepe koyeba historique ya festival de Maquisard kaka wana ndenge ni koma festival de Maquisard parce que ezali ensemble ba musiciens o bazalaki na et pas na Bombenga non bazaki pas na Rochero ba se rebelle ba ko sala festival de Maquisard mais festival de Maquisard seulement ndenge ni ko kwa historique yango kuna na Mbushimai tuzaki na to kutaki na Bourgeois moko azaki fanatique ya Maquisard ya kosakana te atuni nani Maquisard babite Maquisard zate pas na okaka historique bon biso kutaka to yaka ko bima 2 mois après apparition na bango sur scène musicale hein donc tant to komi wana ba kwa ko yebisa ba ko ayatuni to utaki ko beta na ba kwa dianga na kuna Mbushimai na concert moko botan to ye to kota na boîte de nuit moko na quartier to vanda black and white tant to koti isiko ya tuni de bona jangano Maquisard to akina babarami na ba mususwana ba Jean trompette si j'ai encore bonne mémoire babiti était Maquisard za kombo motote bon zanini habite kombo to pesa na orchestre mais ido ngo utaki wapi babitala ezalaki tango ndambo ba musicien de quoi baliawa une bonne partie est outil na Bombenga une autre bonne partie est outil na African Fiesta Nationale le peuple ya Rochero yango wana basangani basali alors pour ko luka nkombo Johnny Bokosa alobi non tika biso to comme l'orchestre zaka comme Maquisard dit balinga babi au moins na tango yo Marshal Mobutu abundi bitumba trop pour na kozongisa ni ko rappeler bato Maquisard soit veut dire vraiment que toujours coïncider bato bazonga sur la rébellion parce que travail mingi pour na vraiment pas yo ko bato bindenge makambo ezalaki kuna ba kwanga mulupwe
Kalonji ako Mulupe donc roi ya Baluba kuna katanga chombe akamati yaye parti na Kisangani bamulele bango na bagbenye bakangi kuna na kote ya Kivu banani oyo Jean Scram na bité so weba modèle boko Jean Scram azai mercenaire je ne sais pas au profit de qui abundelaka bon na côté ya etika la kikaka donc Kinshasa na Équateur province de Léopoldville na Équateur toutes les autres provinces rébellion la rébellion. Alors, c'est quoi yo? Mobutu travaille à Capo et Komawa. Même si on l'appelle sorcier, il n'y a pas quand j'appelle Makamosu le Kaka, a travaillé pour son unité wana. Hein? Alors, c'est quoi tu vas dire mais ah, ça tu as vu Makizar. Bitumbe uti kubunda wa bipa na bipai. Donc ça dit toujours concité dans la rébellion. Babi a tête tout aka yango ba muso tête Michel no mavatiko habité ngai to ta festival ko ba le bimaki na bato mibale Johnny Bokosa le qui a chacun petit frère ya Varia la Wanyembo alias Frank Lassan Bongo et Michelino mavatiko abimé si festival babi bon ba discuter ba bité tout ça la vote. Basali vote. Il y a liboso parité. Tête aux ongles sous. Il y a mis balé parité. Tête aux ongles. Il y a mis ça tu parité bah bon. Ah le coup là. Tu vois qu'on départager banco bangoté les autres tombé là bas même point. Bon et là quand tout ça nini tu es bandé quoi habiller yango. Bati festival de Makizar, ça dit les Makizar en fête. Na bipe l'histoire ngo mbala moko kalenga alobi ah alors yo Johnny ozali le tout grand Makizar abi yo Johnny Bokosa ozali le tout grand Makizar pose idée ndenge wana yo biso mona biso mais ba rebelle ba uti so api au moins et pas une combo wana bima na ka bato musu bazolo na ka ki na radio panique là qui n'a pas beaucoup bohé, aza pas n'importe quoi sur création il y a festival de Makizar. Moi ça m'a choqué. Ce qu'on dit Kambote kolobakate. Hein? Et où t'as dit wana tena festival de Makizar et où t'as wana Johnny aye na ato tiaka toza ba Makizar dit ça dit biso to ba rebelle to se rebeller contre ba patron na biso akala. Il y a cours missionnaire na festival mais na ba vote par 3 fois et point c'est de partager et on sali festival de Makizar kamati ko wami balé sangisi yango et ça ndenge wana alors il y a zolo ba makambo mususu oyo non bien ce que c'est bien vous avez ba yanké danger na moni non quoi yanké ndenge ça dit yanké na sens ça dit na sens que vous avez eu maté quoi de ce grand bien donc botimbaka déjà sérieux hein? Oh mais je ne comprends pas et le connu au niveau le côté de la nini te côté maneza kana yoza yuma yoza yuma c'est rien bien de vous avez déjà il y a déjà d'abord musique oya kalo oyo ba to baza ko boya oyo pour que ngana sa musala na landa lokola ba kale ba rochero ba Viki Lungomba hein là même na ba Bradjos il travaillait hein parce que na liboso non na kelo na tenga maman moke avant na ko répondre olingo senga loboko mwana moto ba meli bangi wana menga ona zolo bana wana mela bangi te na okan solo nango mutazo me na barabara na yoki bangi yango oyo mais na gutango ata mokolo moko te hein mais ba benga ba miseni ba meli bangi wana mais mingi ba musicien ya kalabaza ko komela bangi na biso parce que peut-être que baza ko lata malamu te bon to pe ndenge nini complexe wana izo sala que oh komela masanga na komela bangi te na bi wando tiser te moi na mela bangi te au nom de mes enfants
na mela bangi te so d'alliance aza na bomoya à témoigner yo donc section ndo ça ngwana ya sans likaya ngana mela bangi te je vous le répète na yebi bangi na solo na okaka solo ke motameli bo mais na mela bangi te na biso bala boni na mela bangi te même ya ko mekate na mekate mokolo moko je l'ai jamais fait pourquoi bande ko boue par exemple so ngolingi otendre la main mais justement yango na beki ba misia kala o bazalaka donc est-ce ba misia siko tal bazakala ko ndenge ba minde bazakati tandis le roi Johnny Azaka sur scène pauvre Johnny à l'idée hein sur scène vraiment avec une élégance incroyable hein bah Claude François Attends, Charles Nazavour, Moutaki, déjà, 90 et quelques. Hein? Soit il a conseillé donc, mais mission, mon soeur, il y a auto, mais il musicien. Il y a une sorte de troubadour. Troubadour. Hein? Ménestrel. Oh, vraiment, d'un village à l'autre, à Kamati, une guitare à la bandoulière, a commis quelque part, à Betty. Tout ça. Mais nous ne sommes plus. Cette musique-là, oh, il y a Kobeta, Oika, Koharangue, full. Non, musique, il faut une structure. Hein? Trompette, il faut là. Donc, section cuivre, trompette, saxo, trombone, tout ce que vous voulez. Hein? Guitare, chanteur, mbonde, drum. Mais mon Dieu, qu'on révolutionne, Bilo Kangoni, les Kabasel. Quoi qu'on en dise. Kabasel Joseph Chamala, alias Grand Calais. C'est hier mon côté à penser la structure et comme l'orchestre est à la bongo. La leçon musique est dans la saxoté, la musique est en dambo. Voilà, tous les canaux sont dans mon bago. On va ce qu'on a au jazz né. Dans la contact nous que j'ai tant on a outil na kosa parce que mieux si à kokaki tant to kabwani mais ça croit que ça nga babilo ko ngara senga kite bon finalement na biloko ngara senga ki o za biloko mosusu ce n'est pas boni we baka na no te so na matière moi si likola mbeto ko ya kutuna mais alors hein donc jazz ngara ko tadi sikwe paro show pour après akomaiko vous en avez besoin d'angai. Il bosse azaki maman n'angai nemi na ye. Mais après, à comment vous en avez besoin d'angai? Seigneur Rocho. Mais tu écoutes un coup de la Kwami la ceinture. Pour Kwami azaki et pas yaye et pas ya nani. Abi Pascal azo zilaka lokombe. Pascal ako zilaka yo. Yo kenet. Kena répétition zawana. Donc natika imuke pe la kende. Mais ça m'a quitté parce que tangonga nazali na vandi na vandi na bureau. Moi ni bureau na biso ezalaki da RTNC ya kala. Hein? Au place ya kala wana ya hein? Bureau ya biso ya développement rural section hydrologie ezalaka wana. Seigneur Rocho aye na moi nous au manga aye na manga na boye loko pa comme ko sala ba ko livrer ba ko sala vente ya ba papier peut-être aye ko luka asa ba papier na ye awo ate asala a coopérer pour attaquer ba papier na ye na moni kam directement ngape na tele na uti na bureau na bimi na porte na mona pe ayika tout droit mon cher Lokombe yaka un orchestre yaka mon cher yaka na kotike la yo place yaka yaka na kobimission de lokona bimisaki sa mangwana yaka koboya te yaka ngai na bengi yo
koboya te yaka oh oyo nga mwana kamna oh mais tatanga lo bande boye comment ezo ko lo banga lo kwa mudazo fule mwasi asimanga na dibeka wazo sala yaka mon cher na ko salonde na sakisa mangwana micro ya yo yaka ah mutem peut changer na baga na kele kuna te par exemple ba kuna o yepe mabanga hein yake kala migi tina mona ka quoi ba voiture beaucoup oh dans 10 minutes ou 15 minutes ba voiture beaucoup ba kotenga de tipo na yake awa na tipi ni tipi na nengo de l'autre camp oh nani yango mais toi qui recherche qui est pas yo donc ça dit ko baratine pour que kuno bana kolia mabanga toke no epana okijaz toke na epana franco azani akopesa numéro matricule nde lokozo wa numéro matricule ya l'état bakofuta kona sanza kokede kuna te oh yaka toke bon na lubi na garçon moko siblatier na ngai na bi so mutatuninga loba naza koya dans 1 heure. Oui, chef. Pamatinga la voiture. L'un, deux, trois crocs. Tokuti Franco, azali kolo kuna tout ça. Bamoko. Oh, neni. Habito na ye. Oh. Boy na nani. Mais yote. Mengana kwa kiazana kan wana mususu. Habite. Azana kan wana mususu te. Yango to ina ye. Oh. Bon. J'ai du personnel. Bon, il n'est pas cher du personnel. Asiye mokanda, akombelanga kia. Parce que, tango yango kongindawa. Wangana. Eo, ngana keo lukaete. Ngana yabi kia za kote kuna. Mbino bolubike, boyina ye. Na bona nga ba problème. Mais malamu ye moko a s'engager à ça la lettre il y a demande d'emploi tango ko zia na bi ngai na kamati musicien motote tala ye moko ayaki ça va na kepe na bureau na pesa papier rédiger lettre le signer ba na tik na ke ba ko répondre ngai c'était le 12 avril 1900 combien 81 nde ya kufi ça fait Franco kufi na ndege ya kufi ça fait 43 ou 44 ans bana kota ki pesa kota ki na février ya kufa na 89 hein 89 alors tel ndega keboye akena mabele ça fait 35 ans si j'ai encore bonne mémoire 35 ans et ngana saki 8 ans et demi ou presque tout le 9 donc 43 ans ou 44 ans plus ou moins bon alors te allez ba ko komenga mokanda bon to ndi ya ko banda répétition nande pe na yaki wana bo okute bana déjà na kuta ki ba tubele ba joski bandombe ba jompo wa tikabiso awa na bandombe na diato na madilu na kuta ki 11 chanteurs ngaita na côté na zaki 12e chanteur. OK. Alors to bandi pe musala bon. Nani Franco ko tiga biso. Ce que voyage na poto liboso za na kesi ni. Voyage nga poto? Ya liboso. Ya liboso? Toyeka na bana OK. OK. Donc pour basaki do voyage nga na zala kité.
Gara zalaki te. Ta mama kufi. Mama kufi. Labi a les maman. Alors yangonde et permettre na été apesi ngambongo. Wana 86. Pesi ngambongo. OK. Natindi o to sali matanga pa na grand son ngai kwa yazaki ya na ngai bon. To sali matanga et après on a sima battre au voyager. Franco il a besoin de surtout tango na mbi zebo ngana lopango bateki ça. Oh là 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 là. Pour les années beauté akende na côté na Lilith. Il y a zarande ni Franco ndo vendre parce que ba bando ko accuser Franco ba bien muta ba goya danger sikoyo. Ndo vivre. Yé moko mutalobaka. Kiasaka bagwa. Tango se convertir. Et là on a bika yango wana. Mais bino sikoyo na dans un kata groupe ndo mona ngote. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui contrôle ndako moto? Ndenge yé moko IBC biso. To kaka na batu keo batu wana basimba biloko. Basimba biloko. Mais preuve yango kwa kize moto pour le bakebonabo. Non? Mais est-il que yo pose na kisi makasi. Kisi makasi. Na famille na biso zo kisi te. On a vérifié. Ce qu'on a banganga na yo kende ko consulter. Kende na kombo na ngo kende ko. Oui, mais oui. Faut natinda yo kende ko consulter parce que au cours zo pe solution. Par famille na biso la tin kombo lo kombe. Ko simba kisi te. C'est tout ce qu'on m'a dit. Son qui sont na sala. Oyo ba katanga banzolo ko ya bomwana o to ebite. Parce que no kaka pesa biso ba kata biso ba biloko mosusu atanga mutatini lonkake ekozwa yote. Na bomwana ngana za mwana nabi makambo bango basala na so na ngate. Ba matito basukoloka bana ngana yebi yango te. Ngana zaki lero wana oza bebe oyebi makambo. Soki wana basalanga boy nkiso na kolo basalanga famille. Mais na zali na kisi na kozwa même kisi te na kozwa même kokota na babiloko lokwa ba rose croate. Lokwa ba franc-maçonnerie na kokota yango te. Na kenango ipapa. Papa Lokombe. Pour na koma nani? Bino bobetaka musique ya succès ya banzele to ya l'art. Ya banzele te ya banzele lokwa boni. Osa musa pour banzele. Bon musique musique no bondo gagner. Musique no bondo gagner. Ah. Toza ko lia, toza ko bongo ya banzele ya likamunini. Yo utunika ya banzele osa na banzele ni. Tu me comprends bien. Hein? Na bo comprendre bien. Na bi musique no betaka. Litomba la ngoma kasi zaki nini? Bondo gagner mingi. Litom na bien. Kende ko tuna Pelé aibisa yo. Pourquoi est-ce que Ronaldo hein bazana mboko koleka ye. Pelé à Sala Moussala, oui, ce sont des époques qui font que ezala bongo. Ba droit mosu biso to baka pe angote. To baka angote, loko ba royalty. Hein? To baka angote. Tango to bali ko yeba yango. Allez. Ba bali ko torpiller biso na ba soi-disant ba patron musicien. Hein? Tu veux pas qu'en côté? Mais est-ce que et la période et la période parce que tout ça comme ça là tout le bani l'art pour l'art mais bana sikoyo mais avec le collègue pas ngongo ta mo subilo kwa malonga yate mais à l'équipe sur un niveau de le connaître ça qui obekendo tout na Pelé parce que pour oye ba vraiment que ba no ba Messi na ba Ronaldo Pelé na monde qui dernièrement wada ba biloko ya sala na monde na ba cassette mosu na bime mais oya zaki na leur wana comment zo ki ba idée boy pe ba tonso ba coup franc direct si vous allez une fois tu as bu bon yo so ba ya wada ba imitaye hein ya zaki ko jongler balle
aza ko beta na likolo asali donc aza ko sakana na bino mais mbongo ya zui même ata ba Mbappé oyo aleki so na bi ba Messi na ba Cristiano Ronaldo wana ke musika na ba Mbappé oyo hein baleki na mbongo et c'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie. Tokotaka na tango oyo que balé sur succès makasi mais mbongo la réalité. C'est ça le problème. C'est quoi ce balobi babandela le combe vina yo ngoza musicien to ngoza na hein ah mais yo ko tuna ngaite il faut tuna à l'éternel. Mais pour la yo mais pour ngai moko te mais parce que je dépends de l'éternel. C'est ce que moi mais yo dois vivre. Oh mais alors c'est quoi pour la yo moko pour la yo mo so yo bandela albi ba bandela ndenge nini wana sikona sa nini nalongwa nyoso yo tambola ka wana lelo zamba ko kisi vimaka ngano to kutanao parce que c'est voulu ezali yo hasard te o nyoso to tambola ka wana tuza ko tâtonner mais ezali hasard te. Moi ce qui me réjouit c'est que j'ai fait mon boulot avec beaucoup d'honnêteté hein et beaucoup d'abnégation. Naza na regret mon côté parce que je sais que ce sont les temps qui font la différence. On se plaît un jour moi na yo à beta musique de betaki. Mais pourquoi pas? Na mode ya bango lelo yo. Hein? Na mode ya bango lelo bazina ba sponsor ba ko zombongo ko le kabiso. Hein? Voilà, en tout cas, je crois que tu as presque la première partie. Il y a Michel Abisso, où les amis, icône, vient Abisso, père Abisso, icône, il faut yokaye. Parce que bazan expérience est belle. Pour nous, aussi de sa première partie Abisso, Lelo, Papa Lokombe. Conseil nous recopier ça Lelo. Na ba jeune na ba musicien oyo babimi lelo est-ce que pour na yo déjà na kiku du conseil au person aussi mais est-ce que le musicien wana ba consulter un peu bino parce que bino wana matière pour nyoso to sala oyo za makambo ze salama est-ce que bon ba ya rapper na bino za peut-être atam suma conseil na luka papa Lokombe des inga biso de luki oboy a luki bena yeti na Bruxelles et ça dit rare rare pour moi génération à génération basée dans Makambo. Au Binga, par exemple, le temps qu'on a Zaki. Donc, il donne un gaz à Calais. Mais moi, on n'aime pas qu'il n'a qu'à passer. La moindre quoi n'a quoi évanoui. Parce que c'est quelqu'un, on a ça une bonne partie à vie Nangaï. Et il y a Nangaï, n'a m'orientant naïe. Parce qu'il a vu au Union surtout, même dans le football. Ah, moi je vais être comme Messi. Je vais être comme Pelé, ainsi de suite. La vie, la biso pia Baptiste, toi, na ba idole na biso. Oyo, oko kwa kolate. Osa, mingi makamuna image na ye. O meka o s'est surpassé. Mais Mokonga na kabase to mbaki. Et c'est lui qui est venu me chercher. Ngaïté, na kele uluka ite. Yé qui est venu. Tuna Beniko. Yo en France Popolipo tuna ye moko kabasela ki koluka Lokombe ndenge nini moi j'ai travaillé na l'heure wana 70 80 75 76 ngana no ça toujours hein, parce que je fais 20 ans de carrière administrative en tant que sous statut mon salaire à l'état. Na bindigi ni basaka ba préparaka basaka prévision budgétaire ba makama surtout tout ça so administration za mabe mboka pezo quitte bon bref token okuna te parce que solo alors tu vois idole nangai naza ko yimba na ina bi mais oh Calais hein alors naza ko so ba enseignement que ayimba ka boy ngai pe funa sala boy parce que nazala boy mais toi na ba période oyo yo tela ka ndenge ngwele kaka na za ko kango na ba media lokwa ba yela biso pe ba biloko oyo ba TikTok ba nani oyo un non musicien aza ko finga yo parce que finga ngai
Est-ce que le problème en Ghana est lié? Mais c'est bizarre. Asa mosala ko sala te. Ala la kama kambo ya nini? Mais alors malanda ngulu. C'est pas normal. Hein? Natango kala ba mission ba sonaka. Hein? Mais jamais au cas que ba fariki ba zo murmurer ka babi oh bango pe batoyo ba ko seka na bango. Oka par exemple lokola nani Kwame aimbelaka Franco. Hein? Oya wakati di ndefisanga mbongonga na koya kozongisa o nazali na tembe na bambanda nalingi bayebisanga bango penga inakoka wana bakobanga lokola carnet ya chèque ezali nanga ata kona bankelome ya esila mbango bakoyeba te soki boyoki sango bakanginga koka moteba yongo elekanga na bankelome ya esila o kalobi na malobabi million sango yeko millionnaire Franco aibi kimbokela na ye asa nini chicote o pola ki okoma ke bimbe ya leta nana sukola ki bosoto yango oyebi baswani na moyembo voilà hein nalelo komi koswana na kofinga ba mais kofinga na ekomi au monde génération na ebite le quoi pembo que ça autant mabe je le dis la répétera toujours le pays va de mal en pis mboke zali mabe la politique pays so que ça malamute tout tombe en moule et ça sport on ne peut pas gagner parce que le pays ne va pas hein et ça bakama surtout ezo salate ba distraction nyo surtout na bana bazoka mata mais ezali et mawatro hein yo ko ki makambo ya ba artiste musicien yo pe musicien te hein oh tika ba mise bango moko baswana ba bindenge ni bango ba bongsaka ba régler makambo ba régler makambo na bango yo ko ti okoti yango na idusu nini non mais mise bango ka a former mutu bombe pour ça c'est mais ngaso ato fingi ngai yesi na okayo ata sia yo ke logo est-ce que yo ka ata sia voilà na cause tango na répondre te parce que aux délinquance un homme juste ne peut pas afficher un motomona ne boy voilà combien aussi ça mais na tout ne le mot vite fait kaka oui que batu yoza vivant nzambe a sali que yoza la vivant merci Seigneur je crois que batu pe belé ba âge na yo baza vivant oyo lelo tam sous musique oyo lelo zo sala bango et sala bango c'est-à-dire donc bazo sepelaté mais oko sepeli ça bato âge na oti est-ce que papa le combé oko ça ta moi c'est-à-dire moi ba remix ya banzembo yo sala oko sala ngote voilà ezala kati ya projet ezali mais ezala kati ya projet d'ailleurs tu voyages ka mingi so beta tango te tango le quoi bana mikete mais ce que nous faisons c'est énorme tout le groupe tu vois Jacao tu na ba Norvège tu na ba na côté kuna ya ba mboko nino yo Europe mboyo Allemagne à partir à Berlin ba mboka ba Moulem ba to sala ba tour même awa tout sans le cas qui en France na Lille la festival tout ça là quand même nous tu as sauté na nino you peut tu mettre sur musique à te tu mettre banda 20h te 4h du matin te ah non ba beta ki musique ya wana kelo tuna bango bazaki boni ba moso bazu même 100 euros te mais ngana ko beta 1h30 le maximum possible, c'est 2 heures. Il y a 200, 300, 500. Pour un concert. Puis, nous sommes toujours actifs. Tout ça, c'est un projet, moi, tout ça, remixé. Oui. Tout ça, banda ba wendo. Te la musique autour comme Sikoyo. En tout cas, vous avez bisous moi tous là. Bisous moi tous là. On peut te passer un beaucoup pena et puis une promotion tous là.
tout ça la bongo. La répétition, mardi tout la répétition, jeudi tout la répétition. Comme la semaine dernière, on a été répété quelque part. Hein? Pensez le quoi biloko le quoi ba wendo ba. Ah, yualeli veka yualeli veka nakati yandako. Ah mama, yualeli veka yualeli na veka nasima ya lopango. Yo mobali kofinga mwasi teo. Yo mwasi kofinga mobali na kacha barete. Soki ofingi mobali akomona yo lokola zoba mama ayebi santi na biso mama yo yaleli veka Papa le compétit aussi ça awa non pesa yo non tikelo pesa ba tout le monde beauté ba tout tant sous ba ko soutenir au des près ou de loin mais avant aussi ça c'est la petite molo comme kaka ou ya yo sala hein atamo muke kata pour quelques secondes kaka après pesa no beauté aussi ça na biso c'est sa première partie parce que tu rezonges là où ils se sont ah oui ah nem ba le quand je ben c'est bébé ba deuxième bureau bon ça et tout sala na lambi na kobonde lango mado na lembi na kobondela wa d'introduction c'est mon ngai mado na lembi c'est en 1972 oui bin ça qui Afrique mobimba et mokil mobimba ata ok na Hollande kukuta archive voilà la c'est ka intro nango wana pamba voilà pesa peut-être aussi ça oui ba ba dinga ngai ba ba comme ça parce que okoko maka boyo mon côté c'est-à-dire il y a une masse populaire o kamati on peut tombola yo il faut en chance yango ya kozaba ba mosusu ba sala ba tikala dans l'anonymat mais so komona ngai ezalité le loyo parce que bango ba sala ngai public wana na bosa na kango te so ça le grand public oh, il y a le 27 juillet 1968, na bar Engels, Tenangonga Oyo, plus de 50 ans. Tout préparé Babiloko, Oto Bandela. Ndenge Bandaka, Naba Bandaka, Banda ba troubadour. Avant la création de l'orchestre millénaire, Kabasera ko moderniser, tout comme à niveau wana, Bako Sepela trop. Tout ça la moi rétro pour que bayo kabilo comme musuba bosana pour tout revaloriser hein miembo mina dans le but mangala mariboko voilà en tout cas merci Nabilo je vais découvrir je crois que bon mon niveau on comprendre que ce to ba CV il y a papa Nabiso Lokombe les abanda pototi Afrique poto benati bokungu ikela to kozongela parce que makambo ya kolubeza mo epelé et émission tout ça je crois que to lobela pe moi makambo mboka azaki moi parcours na ye to fongoli comme parenthèse mais to koya to kanga et puis to lobela makambo mboka. D'ici là portez-vous bien et restez connectés sur Tolobela Vie officielle. À très bientôt to kozonga na Bruxelles awa to continuer encore na kulutu na biso papa na biso Lokombe. Aussi ici merci beaucoup. Merci Nayo. Ndengo kansinga. Allez, bye bye. Bye yo. Nyenge ton, Mwana Paris, Zertina de Zurich, Switzerland, Modoko Jean Franco Ferré, Oyo, la musique. Yves Vogel Décibel na DRTV, Benoît Kissimbi, émission Tam Tam. Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala nyonso mpo ya koluka lokasa ya la vie motema motoninga nde na mawa mama nalatili bokwela ya bolingo na yo nakotambola sai na motema te
qui aime l'amour, moi qui aime l'onse. Lelo na bina wapio na oyo yanga bolingo. Ngai kona salama kasi na mekanzela ya mosala. Nyonso boya koluka lokasa ya la vie. Motema moto ndinga nde na mawa mama. Nalatili bokwela ya bolingo na yo. Nakotambola sai na motema te. Wetiko sata moninga soki okosonga Sinago Limakulusu Madio namoyebi bolingo nalinga kobina lelo napina wapio namoyanga bolingo Maikona salama kasi na mekanzela ya mosala Tonton Dingi Yosopo ya koluka Papa Rosa de Paris Motema moto ndinga nde na mawa mama Nalatili bokwela ya bolingo na yo Nakotambola sai na motema te Sakoma Tufanga mwana Paris Ado Mbengani mwana Paris Kolova Timbia Seleva Mano de Pasco Ndinga Alashi Vava na Londres Michi Kitoko Sefa Kate Wenze Efo Perso Kovako Ibramondo Junafa Makengele le maire de Genève Makonda da Silva Soumeo 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 Abidjana Libanais Mwana Paris Yagi Bicho Tchalma Oubakleye de Paris Freddy Ngoma Bertin Mosolo Bana Paris Merci Tozo Koba Seko Koba Nakaja Nkoba Olivier Krakou tous les grands bassistes Jack Jackson de Genève